bitumbe bandi na est bato bakufi ebele monde entier ezotala ebezoloba eloko te. Ukraine monde entier miso na bango na Ukraine nazali agressé bango miso contre Poutine bazopesa minduku bazopesa mbongo sauf Congo démocratique bakangi monoko bakangi miso comme si eloko ezosalama te. Mais ce qui est dans le cadre éveil patriotique, on a éveillé nos consciences. Que tous les gens dans Rwanda, tous les gens dans Kagame. Kagame c'est un criminel. Les Rwandais ont utilisé Bango dans l'Occidentaux. Le lieu où on est polélé. Que tous les gens dans les États-Unis, tous les gens dans la France, tous les gens dans la Grande-Bretagne, tous les gens dans l'Australie. Tozobunda na ba pays nyonso ya minene y compris Belgique. Donc occidentaux nyonso nde bazoboma bato na est nde bazali kosala oyo tozali kocharge sur Kagame azali mutu na bango oyo bazali koutilize en complicité na bafils égaré oyo bazali awa oyo bazotrahir à tout moment mboka pour te massacre et ça m'a toujours dans l'Est. Sans oublier au besoin quand c'est parfois qu'un fan du Kimia a zolo de l'autre côté M. Kabila c'est le cerveau moteur. Je dis bien que c'est le cerveau moteur. Oya zo pistonné bananga oya zeliko tout ce que vous voyez là. Mais ce peuple congolais que ta et coquille la poningo au message nangai et comme le moutinons. Toladi pongi mingi. Boké tu as dans fond la biso miso daka la biso tout monde a raté. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends tu vas figurer bon français que français c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas ils nous combattent en français? Non mais trop c'est trop. Des fois tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire, tu es tellement énervé, c'est pourquoi que tu as fait un peu. Asuki mundu kezaka ko sele le botada pingi bino. Oui. Mais en dépit de ça, quand je suis combattu au front, moi ils étaient sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays. Pour que Dieu fasse grâce. Merci Bakoko. Félix et tout la souki. Au souki balouba et des pèses. Bon souki. Connaît nanga. Kota na Goma dit. Bon sécuriser peuple à Goma. Merci tous les gens. Ma kota dit. Un traître criminel bololé moko bozoba. Ah au kosa bino na ba sport na ba kabebele. A dirigeant moko déjà. L'État à la caté, peuple abandonné. Combien de Congolais va couper dans l'Est? Et c'est tout le monde qui va l'action dans la RTNC. Mouta tribalisé Moka Bozomon. Mouta Négola Botikele journée Moko. Un tribal. Merci les libérateurs. Bandoki. Vous avez pris ma Kinshasa. Balumba ya IDPS Bandoki. Bandoki, ba criminels, les assassins. Bo trahi Moka. Bo teka mabele na biso. Okoki ma Félix Etilo. Yaro na zone c'est un vrai militaire. Bana Moka. O boza na Goma. Boto sayete. Soki bo mayele minduki la bo brende yango. O ba militaire boza na Kisangani, bonzo a Kisangani. Bonzo ngo ata lobby. Tous les militaires boza na Kisangani, yaba Moka bonzo bo avancer. Ba militaire boza na Kingu, bo avancer. Ba militaire boza na Équateur, na mbandaka bo avancer. Na Katanga bo bengana bolole moko bozoba zoba ako sakala la ba to ba prisonnier mboka na biso ba koko ba kufeli ba kimbangu ba kufi boye vina biso zako se fondre dikola ba luba ya IDPS
bolole moko bozoba illettré tilolo illettré yo buri salita mobali na video yaki ata na sengleta na Belgique zobo tikala osomba ta Weston yo Mario kokotaka balibale pa basi zoba moli ya fufu ya mai na pondo ya mai illettré moko boye bolole moko boye bakongole batikeli yo ta osakala na mdela bakoko na biso imbécile na onyama. Merci les vibrateurs. Na ba Jean-Pierre Mbemba bokima. Tous les militaires bon tourner dos. Ba militaire tout bozana Goma. Boto sayete azelo kota za motaliboma. Azam mongol, c'est fou. Merci les vibrateurs. Zoba. Tozongela opo tozomamba Kinshasa tout ça commandant iso. Commandant iso na bité. Ezana mutu mabe na planète lokola congolais. Ah papa ya solo. Congolais azofinga pasteur. Les Congolais insultent son Congolais pasteur. azofinga président Mikolo Nyongo. Congolais azofinga ba star ya mboka na ba. Congolais azana mutu azako épargner te. Comment na ba mboka musu. Ba star na ba. Ezana na musique profane. Ezana ya za. Ndenge tozana ba musicien ba tomba ya mukili tolo bakawa. Kufinga yete. Okosaka na pasteur. Mais en hauteur. Mais Congolais. Congolais, Congolais amuta penza wa. je ne sais pas d'où vient vraiment les Congolais. C'est mieux à protéger étranger que de connaître. Comment il a pour toi? Le cochon a cette boutique. Pas quoi toi on était. Voyez vous mieux ma sombre et pas caméra. Pas Nigérien. Ça pour se protéger. Comme on est dans le Azakana Mikandé. Mais il n'a pas les papiers. À l'étranger, les Congolais Les hommes, ils sont unis. donc ezalaka biloko ya kobotama ndenge ozalia soki okwei na mutu oyo na kobotama na ye amba atiaki biloko ya bien na kete na ye asali ye mwana nzambe obeteli bango oyo akoloba amen. 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 Pasteur on a badalo bon mosusu a pedo nani ba Joël Tatou ba Zaibele loko mosala diamant esila bango tu bakota na Bible basima Bible baza kumanipuler bato na ville ya Kinshasa bazo manipuler bato na ville ya Kinshasa ba prophétie ya lokuta Nzambe akosala alevema ezoya okokende na paradis sambela kaka ole bato bakende misala ole bato bakende bilanga ole bato basala pêche ole bato bacreye baemploi ole bato bacreye basociété bato tu bakoma d'image moto na moto na kiti na ye na Kinshasa bato osambela mboka nini etongama na prière. Vous croyez mboka na bino wana ekotongama na prière bolanda no bapasteur ya baluba ya kasaye makambo bazosala mboka wana. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kassai? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Ba pasteur on a badalo bon mosusu a pedo nani ba Joël Tatou ba Zaibele loko mosala diamant esila bango tu bakota na Bible basima Bible baza kumanipuler bato na ville ya Kinshasa bazo manipuler bato na ville ya Kinshasa ba prophétie ya lokuta Nzambe akosala alevema ezoya okokende na paradis sambela kaka ole bato bakende misala ole bato bakende bilanga ole bato basala pêche
o le bato ba créer ba emploi o le bato ba créer ba société bato tout ba koma dimanche moto na kiti na ye na Kisasa bato sambela mboka nini etongama na prière. Vous croyez mboka na bino na ekotongama na prière? Bola dano ba passer ya baluba ya Kasaye makambo bazo sala mboka wana. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kasaï? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision ni prophétie sur remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Nga lia bonga Chilolo te. Chilolo la lia bonga na nga. Amela ba whisky na nga. Tango azalaki atozalaki na awa. Na ndako epa ya mwasi le Denise Nyakero. Denise Nyakero aboya kayawa. Yango akena okota libala epa ya Giselle Bella. Yena Denise Nyakero erwana. Baki atana kiti na ndako te. Menga nazalaki na via ya stabilité awa na poto. Mais boa ba nyama bino ba congolais. Muto aye azol ba bino pe $1 million c'est quoi? Na ki vantar na ya muluba $1 million par nga Félix Tshisekedi eza nini? Po kanambe mobalo livilembe après ça pouvoir sans pouvoir aya ko tribaliser mboka akabola mboka makambolo mozero la Désiré Kabila babomaki na ba-américain na ba-belge ya ye kopesa mabele bozotala bitula ya peuple bozotala banyama ya peuple bozotala boza banyama boa bakor bakongolais boa bandoki bino bakongolais bakongolais boa bandoki boa bagrand sorcier yango nakoma kokima bino congolais akande ndoki boye bandoki tala bilongi na bino ndenge ezali awa opakola mafuta besimba te okena oba okena boye mafuta ekosimba bino te mitema mabe bwa mitema mabe bwa bandoki bopumuka bino tuna butu awa na poto bakongole bwa basorcier makambo bosali mabele boabandone mabele na bino tu boza na Europe bwa bandoki bakongole badiaspora bakongole bwa basorcier ta bilongi mabe boza bandoki bwa bandoki basorodiamu tala bilongi bopumbukaka na butu so bokenaka koloka wapi bokutani na baluba idps bofetaka na butu mpo mboka na ezala sauve te bwa bandoki bino badiaspora diaspora Belgique ya France partout bwa basorcier bino bwa bavrai ndoki bwana